nyonso tozopesa na bato ya OVD oyo bauti kobongisa nzela na biso ya 15 bulumu esalamaki liboso wana mokatiaka te mwa monene bango ntango basisi mosala na bango bandako oyo apparemment etongama likolo ya kanifo moko ya monene me na ndenge batongelaka nifo wana mai ebanda koleka nango bandaka lelekaka nango bambula ebele depuis kaka toremarka depuis bango basisi misala wana oyo mbula ya makasi ebeta yango. Kubukanate Sabuni na Radi TV. Radi TV. Théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba émission ya solo. Radi TV. Ma amo. Mbote na ba Congolais Congolaises bande na ngai toé ko pesa bino basengo oyo ya pasi pe ma komona mama biso mère double ya sili kotika biso kotala ndenge bandako oyo totonga na kati ya Kinshasa ndeko na ngai tala image yoka mawa ya komona mama ya bana mibale auti ozinda na butu na temps oyo azongaki ya kolemba na ndenge mama azini na pui wabenga babengi dal ndako batongi likolo ya dal ebomi mama na biso. Peuple congolais partout vous allez tout opéra de ndeko na biso ya mwasi bitonga tonga ya bandako oyo tonga na Kinshasa osomi parcelle otonga ndako likolo ya dal tala lelo mama na biso asili kotika biso atiki bana mibale ya mapasa ba oyo abotaki na pasi ba oyo abokolaki zemi na ye toyebite nini oyo esalami dal oyo bato balobi ezalaka banda kala mais à partir ya bato oyo basali misala ya OVD nde bayoti kosala ko boucher ole mai eleka mai kotika na kati ya dal yango dal soki tuko ekomi makasi soki nde nini mais kolanda bato dal eumeli ça fait longtemps ba dal banda ko ebele kote kuna etonga malikolo dal et ça la badiga bote mais ba mbula ya mikolo oyo eko créer ba makambo est-ce que yango ça une des raisons so tali épaisseur ya ndako même ya karo yango au moins que non ezaki na makasité ya ko durer pendant longtemps mais nzambe kala maona e nde a protéger ka ba congolais ndeko na biso mwasi mère double na biso asili kotika biso yango bande ko totala bandako oyo place otongi na Congo partout na Kinshasa ndako oyo za na capitale ya Kinshasa totala bandako na biso na badal na biso na minute oyo eza mbula esali dégâts boyo mais bandako mosusu oyo batongi yango bien te ba dégâts ko za makasi koleka ndeko to batla milimo na biso to batla bana na biso to batla ba oyo nyonso parce que ndako ava kotonga faut kotala place otonga ndako faut tia fondation malamu na se pavement za makasi na tene protéger bato oyo même ba locataire même ya yo moko po ola la malamu londo kwa mwasi asili kotika biso mama mapasa atiki bana na mibale yiwana akei molimo ne pa na kimia ndeko na ngai bolanda image oyo na koza na souci ya ko partager komona ndako esili kolia ndeko na biso ya mwasi babundi 23h tina tongo bolanda image après la simatoro Pesi mutu akufi na commune ya Lemba précisément na avenue Lunguvu na croisement na yango na Kianza kaka nde bozali komona bato batondi boye ezali kopesa pasi bazali kolela nde mère double akufaki banda lobi na 22h botu nanga mère double akufi na nini yoka lisolo mère double abimaki lokola mvule bande kobeta na Kinshasa azongi na ndaku na ye mama na bangwa présenter Damas Adami asili si kolia lobi loko eza boye na vana nanga na kati ya karo na kota mwa malili wana anatanda na melisaba na mabele ko vanda vandi na kati ya karo na kati ya salon na ye ya ndaku s'il vous plaît 3 minutes 4 minutes azali ko se reposer ayo kakaka salon etoboki pou mère double akiti adindi na kati ya libulo bozali komona esalemi na kati ya salon na ye ya ndaku s'il vous plaît bato ba comprendre le phénomène yango te ekomi benda simba banda 22h mère double adindaki ti 2h du matin babi misa mère double boye wele mvimba mère double déjà kufaki molimo na epa ya nkolo na minito tozali koloba la police ezalaki wana ebundi moyente mère double ba memie na morgue na minito yo aza ya kokufa bana na ye ba secourir bango pe mama na bango pa zwaki choc baza na hôpital po balandela bango bato ya quartier baye bakomi kolela yoka communication mama oyo akufi awa faute nyonso tozopesa na bato ya OVD oyo bauti kobongisa nzela na biso ya 15 bulumu esalamaki liboso wana mokatiaka te mwa monene
bango ntango basisi mosala na bango bandako oyo apparemment etongama likolo ya kanifo moko ya monene me na ndenge batongelaka nifo wana mai ebanda koleka nango bandaka lelekaka nango bambula ebele depuis kaka toremarka depuis bango basisi misala wana o mbula ya makasi ebeta yango oyo kaka mbala moko mbula ya makasi ebeti likama mpe esalami mai oyo ndela kanonisaki elekaka chaque jour elekaka sute bango babouche yango kuna elekaka sute nde esali badega oyo mama oyo abungisi bomoi na ye atiki kaka ye ya mapasa mibale mama kolondaku avandaki na salon ele ya sukoli amelisa mwana libele bana bazali mapasa amelisa moko libele moko azalaki na chambre subitement éboulement esalami azindi na libulu omoni wana alors mama akotaki motu na se makolo likolo le temps basala ke babimisa ye ezwaki temps nde mama akufaki mabimaki avec difficulté de 22h jusqu'à 2h du matin nde bekomisa mpona mama phénomène oyo esalemi awa na avenue Lunguvu na commune ya Lemba ekamwisi batu. Imagine lupangu oyo nde bozali komona ngo boye ezali bedebede vedir potopoto place akonyata lokolo ezali te soko otali yango bien okanisake kaniveau leka na se mais mutu moko te akoki koexplike phénomène nini esali. Ndako oyo mère double avandaka mbula na bamvula alalaka awa alamukaka awa kaka lelo sibitima boye ebukani bu mère double akufi. Eza nini babenga ngo nini kindo kitoko leuka ata bino moko mutu akufi na kati ya ndako. Oui, bandeko nanga, j'espère que vous l'avez vidéo boyoki ba témoignage nini esali makasi oyo mama koyaki mutu na se makolo ko il likolo pendant de 22h 2h du matin pour la maman kufi déjà. Ils ont participé à komona bandeko misala yo sana mboka na biso baza ko sala oleba fungola ba carnivore mais baza ko boucher yango susu po ebebisa makambo yango tozomona mboka na biso mbula soki ebeti ba ma ezotonda makasi kotala bato oyo baosala misala ya nzela baosisa misala yango te oleba fungola ba ma eleka yango ma so banyo kokangama ebebisa mboka na biso mbula oyo euti kobeta na Kongo na biso mbula ezobeta mikolo na Kongo eza koboma eza kobebisa biloko ebele mais tosenga bato oyo baza sincère kobongisa banzela na leta na biso ame ya kolandela est ce que bato na bosa musala normal to bosa ndenge nini ya komona ndenge to bandi koperte bandeko ba mama na biloko bandako na pasi oyo ya Kongo tobongisi mama atiki bana mbale mais na komona ndenge bato muso bo bebisa biloko na bango bazo bongisa biloko na bango leta pe azo en charge te to ebite nini oyo ndeko akotikala akovivre ba mama muso sukutu na bambula oyo babungisi ba marchandise na bango muto ateka marchandise nyonso bebi bato ya boutique koloba te ba boutique ebele oyo koti mai ebilo sokei to na kati ya Kongo na biso milelo bato nyonso balele fo to moni ba vidéo ebele circulaire muto na kati ya magasin na mai etondi bilo so bebi l'état congolais botala banzela oyo ba carnivore oyo efungoma mai kende e to to koleka na moment ya o mukonzela o to lokana ba mai aboyezala kite OVD office de nyonso botala neni bosala po bobongisa banzela ete bato bazala bien ndeko na ngai ba mama oyo zandu ba mama bateka bipupu na bangwana place bateka biloko na ba depot biloko nyonso bebi ete ya biso mbula oyo ezo ya koboma eza kobongisa te mais soki tozo mona que non année 2021 oyo eza pona ko koboma bato ole bato bakufa kufa malade mais bakufa siko ba mbula oyo ezo ko perdre bato biloko na bango na ba vie na bango eza pasi pe mawa ndeko nanga congolais siko ozali ta image oyo zala na mawa bandeko na yo bao bazo pola mbula bao biloko zo ko budinda bao bana bakufaki bao perdre ba vie kaka pona mbula oyo to ebite Kongo na biso soki nzambe elo no lakisa biso to so eza nzambe a délivrer biso keno mboka na biso eza protéger parce que tozo bongisa bato mingi tozo bongisa bato baza bato zonga sima ole muto a avancer muto zonga sima muto ateka makala na ye mai koti na ndako na ye makala nyonso bebi makala nyonso ekei na mai bato ebele baza kolela butu na moi mais communication ekoma te ese bakonzi bazongisa babie na bato wana ese bakonzi botala biloko bato babebisi eske bakonzi botala meme bahôpital oyo esi ebukani l'état congolais totelemela ndeko na ngai boti kozwa image boti kozwa batémoignage ya bato balobi concernant badega oyo esalami mpona mbula oyo
toujours partager et ça comporter pour un sentiment mais ça communication to pesa bato mosusu na bala news sur radio télévision ba abonné nyonso aux à partir dans le monde pour partager na tina kobungisa na mbula oyo bisa ngobele. Merci beaucoup pour partager.